makamuna bino bondi makabindi man yango na ba politique ozotuna na bango mingi te. Ils acceptent n'importe quoi. C'est-à-dire tous doivent pe batuti yango nyonso na Rwanda to yana bango awa. Bakoleka baluba nyonso ba na Congo. Bakoleka bangala nyonso ba na Congo. Mais pourquoi à un certain moment il y a plus de généraux tout que le Congo Bosangisi et les politiques ils disaient quoi? Pourquoi vous donnez le temps à quelqu'un, en tout cas, qui vous infiltre Tina Zulu? Et vous lui donnez du temps, parce que vous êtes des politiques. Il y a aussi la moutabon piné. Dadi, bien coiffé, bien rasé, bien banni, favori, banini. Ce qui est comme si on a parlé côté la bino, dadi au mélanine, on a basser na biso, au balinga, dadi na biso kolobelo côté, dadi na biso. Ce qui est beau, au mélanine, on mélara mai. On a dadi. La bingana va pas, c'est ce je te chasse. Bazo le bakeno, il faut tout qu'il y ait une négociation. Négociation, il y a nini. Pour nous, quand ça soit tout le monde. Au sommet de la négociation, Baxi Bandibo. Tout va mort. Dans ces négociations, Batoubaïa, Kaka, Batouti. Mais pourquoi vous posez la mise sur mon communauté? Vous avez une église. Vous avez une église, vous avez une mise. Mais ce sont certains politiques aussi, Bazo le Bamakamane, on a dit qu'il faut qu'il y ait une négociation. Oui, il y a des politiciens qui ont c'est eux qui assistent pour qu'il y ait une négociation pour inoculer ce moussous. Et maintenant, pour stopper cette hémorragie, qu'est-ce qu'il faut faire? Être sérieux, être dur. Non, mais papa, tu sais que tu as bandana une identification. Tu identifies nani ala nani, moi nani, tata nani, maman nani. Mais quand c'est Babylone qu'on appelle Bao, c'est identification, tu as une recensement. Et Belé Bazo se sentir déjà intéressé de nous Bao se pélater. Bao se pélater le Guanate. Banan. Et Belé oh netik ba tout tu vas te moi moi national. Est-ce que c'est bien le côté to bengani hot? Oh tata. Moi ne comme te amabe. Ame biso na Congo moi ndambo doza mtema mabia nécessaire. Ngali ngana no batu basala ka gymnastique wana na ngai. Imaginez tant où il y a apôtre Paul. Où on appelle la pancarte, na photo à Paul. Kanza na Paul. Té. Banga banolo ba afin que ngai na bunga yobima. Je me demande s'il y a encore des gens qui peuvent se regarder dans le miroir. Vous êtes conscient que Naza Moïbi, tu n'as pas de nom. Donc tu es un voleur. Vous êtes voleur, c'est ça le mot. Mais est-ce que Bango Moko Bandima que ça bon? C'est-à-dire, vous êtes non fa quoi, mais vous êtes na kata jeep yamunene, vous êtes na sima. Moi na batu moko bazo mimayo. Ayebi nege moto le même a Moïbi. De Kadogo. Période wana ya entrée à Afdel, oui. Na mo de Kadogo ba kitisi ba arme. Ba yé ko sangana ba petit mo ba no beta bi. Na yi ba petit manduki. Bati arme kotoyo ba ke beta bi kuna seke ba yiba ba mo mo. Ba yé ko lisinga ite kokoma. Balakisi ngai kaka se koboma. Au moins no ya masano na tondi te. Bakabolinga na baninga souci te au secours. Bayibi ngai bo mwana. Malgré ça, batiki te ko swana. Internet, ba WhatsApp, ba Facebook. Est-ce que ça a aussi de l'influence na Coco là? Ouais. Côté Coco là il y a côté en malamu ezani. Coco là ya malamu ya masano pur. Ezotika moto na degré mobo ya humanité. Mais Coco là côté internet mingi. Et puis surtout il y a biso on a kisasa internet pour na biso on dirait ça mingi négatif. Bombe anatomique. Je parle de l'anatomie. OK. Anatomie c'est-à-dire les formes. Pour Naga mutumsuna teva bijangu bala ngubalo bazama ele ayemba mwasi bombe atomique. Mais ba bombe anatomique. J'ai bien dit anatomique. Pour na boui polémique. C'est-à-dire na répondant bango avant ba banda ko
donc oyebaki déjà nayebaki na nga cerveau ya bandeko na ngai ya kisasa nayebiki emonaka noki te eyokaka noki te. Il faut loba par la suite ne ba yoka mais avec un mois mais na kata nzembo pena na lobi bombe anatomique j'ai bien dit anatomique mpo na boyi polémique ngai na yembi Dominique mais ba yoki te na bandango bombe anatomique petit ango aza mystique mongongo mélodique ya yenio angélique bombe anatomique j'ai bien dit anatomique mpo na boyi polémique ngai na yembi Dominique. Salut la famille, ici l'artiste du moment, Parfaite Massa, Yoka. Bakomi ko bomana bango na bango, ah wololo mama ye, bilyaki bango bikoki. Tala bakoma ko bomana pona sujet na yo wololo mama ye, ah bilyaki bango bikoki. Bana kin, bana braza, bana océanie, bana bisonio soto sangana. Veut dire que to s'abonner massivement la chaîne Ebimi Mikolo pour Kanga Makamu. Je vous invite à vous abonner massivement sur la chaîne YouTube Congo Africa avec Kagraf Songanzila, numéro 1, number 1. Salut la famille, ici l'artiste Bobby Felani. Abonnez-vous massivement sur la chaîne YouTube Congo Africa avec Songa Nzila, number 1. Nathalie ta epesi makambo. Chaîne ezaka moko. Ya vie nanga moko Songa Nzila. Vitrine d'Afrique. Bien biso nyonso na kati ya vitrine. Otala biso kaka na kati ya vitrine. Na bandeko baotala biso à travers le monde entier to pesi minombote mingi ça dépendra na ngonga oyo baotala biso na biki bozali belé boza na Londres boza na Finlande boza na Allemagne boza na France boza wapi babisike belé ba Canada na États-Unis d'Amérique donc bozali belé na Caroline du Nord na pesi bandeko to batala biso mpanzi wana bambote belé. Nous sommes en train de parler avec un philosophe de notre pays, Jean Goubal Kalala, et surtout na chaîne où Karane Botala Biso, beau s'abonner. Parce que tu es à chaque fois que tu es matière et bimakebele. Et na chaîne où c'est l'une des chaînes où ils ont contenu, où ils ont batu, na kozongi sama, na kibomoto na biso. Parce qu'apparemment, tous les canaux, je parle de nous, exemple de mon côté, nous, tous les canapés moins mingi, mais que senga pe qui tant on a battu le roi bango, l'air m'sou n'engage pas tout solaka, hein, bazo mega pe kola qui s'abisso ce que l'on peut faire pour notre Congo, tolinga Congo mingi, mais ceux qui tolingi Congo mingi, to kapé mingi. Comment est-ce que tu as bongisa? Et à travers cette émission, mesdames et messieurs, je vous le promets que tu peux expliquer quelques nzembo. Parce qu'il y a un nzembo qui et il est déjà avec nous. Ça serait la première partie. La deuxième partie, on va aussi parler du social, hein, l'évolution du Congo, comment les choses s'évoluent. Est-ce que ça promet les lots, tout lobby, tout qui espérer un Congo prospère ou biso tout le bac ou tout qui espérer nanuté. Jean Goubal, bonjour. Bonjour Songanzila. Et ça aura toujours plaisir nabiso ndenge to prometaki déjà batu surtout awa na chaîne oyo awa Jean Goubal Kala la news to prometaki batu ke awa ndesika o banda mingi ko solo na bandeko balingaka yo entrepreneur de monde jana batu na yo oyo balingaka ko mingi batu basepelaka na ba œuvre na yo pe ba autant pe bazora na chance terre oyo oyo ça bango ni na pesi ba onka mbote na laxi ba onko lingana ngai ya bango na lingi bango bandeko ndenge na oti koloba lelo tokomekana nuko lobela banzembo o nyonso oyo sala na yebi ki tokolobela banzembo nyonso te mais tokopona quelques titres à chaque fois tokobanda kopona quelques titres neti lelo tokoki kobanda na nzembo bayibinga bomwana na nzembo wana ti lelo on dirait belé pe ba comprendre te message nini oyaka nango na nzembo wana bayibinga bomwana. D'abord inspiration nango zoka ngona nwabi. Nazaka na libosa fikine. Na biso na lemba wana na saba nzete. Tando beta moi mbenda. Alors namoni deux kadogo. Période wana ya entrée à Afdel. Oui. Namoni deux kadogo bakitisi ba arme.
ba yé ko sangana ba petit mo ba no beta bi nayebi bapeti mandoki batiki arme koto oyo bakebeta bi kuna seke bayiba bango bomwana ide kendaki bongo napesi titre na bi bayibi nga bomwana nami tie na kati ya bapeti wana entana bano komanze bango te bayekolisi ngai te kokoma balakisi ngai kaka se koboma omwana oyo ya masano natondi te bakaboli nga na baninga souci te au secours bayibi ngai bomwana malgré ça batiki te koswana pire encore bitumba tokendeke basalela biso lokola bouclier humain parce que nango mobimisa baréalité akuna te parce que bana ngo bele banoke na guerre banotinda bango liboso baza mbala moko lokola test mbala moko lokola éclaireur mbala moko lokola bouclier yango wana baluki na bi mobotini nango ya kolingo ya ye mwana asekana na moto na bi la guerre commencé oyo biso to ndima po biso na bomona to anosa guerre la guerre commencé tout le monde est position pour bano bomelama so moni mwana mai na faut pas obeti kpizu na bomio akoipe wana siko ya una bingi kpizu ya lioto pour damage ya lioto ando sara na lioto damage to liana kingodingo na bi kpizu ya biso zali ya lioto mais petit wana abi kpizu ya lioto te makila batu peza ay na bani susu au secours ba yiringa ipo mwana malgré ça batiki te ko swana pire encore bitumba to kendeke basa la biso ko bouclier humain na kuna na refrain na komo ba na kende kelasi pona ni ngai te bokolo na makasi esimbi na ngai te na bloquer le faux malade le quoi ba camarade le corbeau et le renard attend à moi retard na beta Nintendo na beta moi judo ba judo ta beta ba shit to no bengo ba judo na teta moi ndika so le to ko la to teta bandika na teta moi ndika na sekana na maika to fait to ça choko na ebite ba te bele ba faire roade na sekana na maika nabuka madame bon madame ça badam en français madame c'était badami nabuka madame sentiment ba Benjamin na sekana na kebo na modèle ya Malibu pour bana Malibu bano sakana na kebo bana lelo yo bakomata ba internet ba WhatsApp ba Facebook. Est-ce que ça a aussi de l'influence na Coco là ouais. Côté Coco là il y a côté en malamu ezani Coco là il y a malamu il y a masano pur ezotika moto na degré mobo ya humanité mais Coco là côté internet mingi et puis surtout il y a biso na kisasa internet pour na biso ndiriza mingi négatif bate belite ba osa na internet positivement bate beleza ka ba sex tape so ki sex tape wana aba sango na biso zaka boya ko yoka ndiki sangu ba afinga ke so ni nani wana to boya ko boya ko yoka ndinga panzi na boya toza internet na biso za penza constructif te eza mingi abrutissant non yo zonga le terme na ngana linga mingi imbécilisation collective internet na biso zo ko abrutir bato moi mingi moi masano abu mwana wana bakede ba sili koti eza en même temps lisano en même temps sport na soki pe internet ezwamaki na ndenge ya sport ya mayele engeza bien mais ozwama mingi ka on dirait nini elo mobo ya songi ok mais par là na otuna biso nde
to sali lango mabe to internet ezali mabe biso nde to sali lango mabe nga ba bilo ba sexte pour na tala ngote batinda ko pe soutenu nga effacé parce que je ne sais pas quel intérêt dans tala bolumba nga par respect pour nangai j'ai un certain respect pour nangai et ça que makamusu nako ça été par respect pour moi yanga mukomusu na ndolo ba est-ce que tozal suna mikundito par respect pour eux-mêmes bakotia maboko na kesi ya l'état te est-ce que bazali pona bango nanu pona par respect pour c'est-à-dire pona respect pour na yo parce que ceux qui otie maboko na kesi ya l'état ozana komboka moko moyibi c'est-à-dire tu te vois qu'est-ce que tu vois dans le regard de l'autre quand il te regarde tu ne sais pas qu'on sait qu'oza moyibi. Et tu veux continuer à ce que autant on pense peut-être que non, Babosani. C'est-à-dire que il faut qu'on nous comprenne de tes namboka na biso za Nzambe. Kobenga ma moyibi. Et ça comme zangi ça respect. Faire ce qui va conduire bato babengo moyibi. Et ça manque à respect aux autres sanakati na yo moko. Nga na yebite quoi, c'est-à-dire que na to tambola na nzela bato ba baga neti balobaka na ngai ke jangu bali kangudi apesa mbongo pa za place na ye. Yo na pe bosola pas te na sola na yete. Na mona une fois na vie. Na hôtel soki fleuve Congo esika to kutana ki na manifestation moko. C'est-à-dire, il faut expliquer bateau balandangai ou bakanisa que na ndenge bango baza. Jean Goubal par respect par lui ne peut pas aller se salir. Ya kokenda kodwa mbongo et pas moto ayibi esika na ye est-ce que bato ebele ba vota ki mpo na bolingo. Alors so na ke zo mbongo wana ya moyibi ya bongo. C'est-à-dire je manque de respect l'électorat peut envers soi-même. Donc c'est-à-dire nan respect na ngai moko na zana ngouté. Et puis na zana respecter na ba voter ngai. Et là je crache sur l'éducation de mon père et de ma mère. Pas ngazoa éducation. C'est par mon éducation que na logotambo on nzela te na gogoli ya mbongo abatote. So nazana nyungunga moto na pressé okenda kufutango na koko kenda kujwa mbongo ya moyibi te ayibi na l'état après ayeko te. Je ne peux pas faire ça. Je me demande s'il y a encore des gens qui peuvent se regarder na miroir nan oza conscient que nde nazawa naza moyibi. Tu n'as pas de nom. Donc tu es un voleur. Oza voleur, c'est ça le mot. Mais est-ce que bango moko bandima ke za bongo? C'est-à-dire oza no fa kwa mais ovana kata jipi ya munene ovana sima. Moi na batu moko bazo mimayo ayebi nege moto le même amoyi fa quoi. Ça fait rire mais c'est de la matière. Au moni nzembo moko ndenge to développant déjà. Bozo sentir grandeur, bozo sentir poids oyo ezo peser na nzembo moko. Ba ibinga bomona, au monde tozo meka ko développant ngo. Ba ibanga ibo député. Yesko ba iba bo député. Mais ça là ko siko ndenge na ndenge pena na ba valeur. Ça nga pasi. Oui. Ni bandeli. Mais talanga Jean Goubal ngo batu ba sanga ke balinga na mingi. Batiki na bango na kata situation wana. Parce que batu pe ba go marcher. Batu pe ba go marcher. Ba marchate. Ti mikoleo likebele na yo comprendre que na nkolo pa linga ine bongo. So na bani komi tia na kati ya parlement ndenge za wana. So na mi zongisi na kati. On dirait ça est un problème.
Et puis à partir de l'expérience, on a eu une décision de postuler sous terre. Et quand on a postulé, on a posé ma question, mais le quoi tu as expliqué dans le bandeau moto qui est je vais revenir à la question ou même la deuxième partie. Alors, na contenu on attend au yemba baibinga bomona. Yo moko siko comprendre que tu vas comprendre et tu vas comprendre et puis message on a été destiné na nani où il fallait qu'il pour comprendre peut-être pour nous corriger erreur one. Omonile nzembo wani ebima. Na koma ya ineti ami ya bakadogo. Na ndokini na ba esika na bango bazaki na kimwenza kuna. Le ba osa makambo ya démobilisation na bango. Et motazai mokonzi ya makambo yango femme moko boye Malela akufa malheureusement. C'était une collègue à moi il y a classe na pharmacie. Ine mzaki mokonzi ya makambo wana ndinga yiba ngai ndinga ndule et puis moto collaborateur ni principal bazaki ni ezali kinanga papi donc nazaki na accès na pesi comment me battre papi ilanga. OK. N'a accès na bakadogo penza et misusu ba koma ba misusu ba c'est ça ba classe moko akoma kutu livrement na kanisi na nango mukolo ya vernissage nango abenga ngai nzembo wana pe betaki na tikala na bango tout il y a même bakadogo monsieur le baza ba honorable député donc mais il y a toujours une leçon na kati. Moboti nini yango akolingo ya yemwana sekana na moto. La question de la responsabilité est à moboti na homme d'état. Bato bazwa ki pakadugo mba ça ba misala wana. Baza bato balingai kozala ba homme d'état. Baboti nandako. Est-ce que baboti balinga mwana sekana na moto uni boni yo mobutu ke na uzabana baninga opesa ba minduki. C'est inhumain. C'est inhumain, simplement inhumain. Et si le cas est tala souci ba parents bakanango ya utinda bana na bekola bien. Ce qui osa mokonzi utindi bana no na bekola bien. Est-ce que Bokondi Nayo et Bungisi école? C'est vrai, Fatiabi, gratuité de l'enseignement. C'est quoi gratuité de l'enseignement? Application dans nos années. Parce que la seule gratuité ne suffit pas. Il faut l'accompagnement. Il faut accompagnement, mais accompagnement dans nos années, nan. Ça tient l'enseignant dans les conditions. Ando solana master moko a se rappeler ba monsieur yakala bazali na moi bakar na bango kala bato bano sepela babala ye na molakisi pour moi vie ezaki moi kuna mais lelo molakisi comme synonyme ya mokate. C'est-à-dire dire la gratuité de l'enseignement pour le plaisir de la propagande et comme le Cambo y a conscience. Tozongi na moboti nini yango akulingao ya yemwana asekana na moto. Moboti nini wa utinda mwana na école mabe. Bagolo bato utinda bana biso na bekolo yo par manque de moyens. Iko lokwa bakonzi bazala lokwa baboti na kati ya mboka. Bana yo surtout bazala lokwa bana na bango. Au lieu ya kotinda bango na bekola bien, beaucoup misaka école de bien. Comme ça et vous allez accès na batunion surtout. Parce que on ne peut pas attendre d'un Congolais qui n'est pas instruit,
qu'il soit fort. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce qui rend fort, ce qui affranchit, c'est le connaître. Mon peuple périt par manque de connaissance. Les lobes à bomi congolais n'a qu'au bomaka école. Ce qui est le Congo te commis et si te commis. C'est parce que l'école est koufa. École ce que koufi. Banani ba contribuer pas na koboma école wana et ba congolais ba on ba impliqué té na koboma école na bango. Mais ba congolais il faut expliquer. Qu'est-ce qui peut se faire na Congo sans ba congolais? Ce qui mon yo kolio ezali. Ba matata wezoye la na est. C'est parce que Tolingi, il y a parmi nous des gens où va se retrouver. Ba congolais de père et de mère. De père et de mère. Mais bon, se retrouver. Bon, se retrouver dans Baliwa, il y a bandeko na bango. Et Baliwa moko ya en masse. Banchor nyo suba tumbo kana bututa. Ya banchor moyi. Batega makila bandeko na bango. Donc par là peut-être que le baké ve mboso azaka na raison le baké ba député belé surtout ba notable signifie qu'il y a bien parmi ba notable ya est et belé ba lo ba vérité. Mokolo bango moko pe bakolamuka na pongi bazui décision qui mi kota kuni kota donc le vieux avait raison quelque part. Nalinga opesa ka batu na raison mingi té. Parce que j'ai comme l'impression que tous accomplices ya makambo ibili mabe. Alors monsieur na olobaka place wana ya il y a un parlement et ça qui prend la place l'angaïté pour ce que vous voyez que parmi Bino il y a des gens où ils sont complices là-bas mais comment ils vont continuer comme ça wana c'est pas comme on peut comme compliqué tant ba le baba kanga bango comme nini o comme dictature plus que ba comparer au banda ya mama musu kasi on va zo boya pete. Comment on attend on va aussi la récupération politique ou bien tous les peuples tout temps comme Nzambe ou bien tout tika to kota bagwana biso qui nous sort na biso le quoi mais ça parce que Dieu est juste et représentation en colonne na César Mobeko la loi mais ce balo ba appliquer Mobeko on a belé bazolé Nzambe ngai yana ba soki ça mi que Congo zumo konzilo ko ngai soki pesa ezazar makambo eza eza pasi mais bo bank ça ba politicien muso petit ba boya ta ba banga ta ko approcher pour ebike donc tellement vous a trop juste intérêt aux alaté trop juste té toi la dimension na bisoté à Congo toi la dimension na bisoté ndeko Jean Goubal Mogobo soka azaki neti sénégalais ne caché na ya nzembo za 500 000 mais est-ce que tu sais que bakondi ya mboko zona singi caché mogo ya moi ba bangaka non les mêmes bango bazwa ba millions ba tena poche ils n'ont pas le respect il y a valeur il y a artiste na bango mais ils parviennent à me dire yo soko za na mboka musundo za milliardaire est-ce que vous comprenez? Au moins, bazo reconnaître valeur aux akatina. Oui bien. Ce qui Congo est Nzambe, Nzambe a outia mi konjo ya Nzambe. Alors mi konjo ya Nzambe nyonga jo za na kifa quoi. Tout le monde yo nanga toka na kina. Soka bakanyi mutu kaibi. Après, donc, ça va gagner les lots. Quand on a même boutouana, l'article bandé circulé. Basali boy pona boy. Basali, mais ils oublient que Moutou a booking de Mibeko. Mibeko est le bongo. Ce qui est circulé. D'abord, ce qui est circulé, Lingo Baker, ils ont raison. Mon grippé, comme on dit, ils amènent à fake news. On dirait. Le Kouta. Monsieur Moto Ayibi, quand cet article est aux hommes sambon,
ce que ça na posa batika et na isika moto ayibaki ezongisi mbongo. Je sais pas comment nous avons normalisé le vol. Je na comprenate mboka na ngai na baba na ngao na kanzi tokoza na 5 églises. Ce déjà na balaba mon église eza 5. Mon ibi eza ndenge nini? Na comprenate. Ba komi sankolo. Na 5 ans kota wapi? Tera kota nga kota église soutien. Magablo. Ocha dimte. Okina pesa dimte. Dim sona dim ya kocha na kino baya mbogi na bana mai. Ah. Ya solo ana. Oui. Bon moi ndeza moi donc tam sous pasteur pe beaucoup ta na l'air monsieur appelle prophétie. Té. Ah. Donc nana communauté pasteur Dans la cha dim. Sina cha ba dim putain nando comprendre makamo bien té. Mais c'est que na comprendre bien je préfère que ça sa bateau na mokili. Ko sangana na bana mai to kati mo mbenda kena ocha mabunza na ngani église moko songolo to pakala. Voilà, on va poursuivre toujours cette émission. Comme je l'avais dit, Bino Bao et Bozo comprendre s'il y a des questions, n'hésitez pas surtout. Beaucoup mais la biso, beaucoup n'a pas de questions. Donc juste en dessous de cette vidéo, commentaire na Bino na bike Jean Goubalkala a autant et mon repère pour répondre Bino na onyo sezo senga ke tout cela. Et la deuxième chanson Tokoki Kozo bombe anatomique. Na katia bombe anatomique, c'était quoi le contenu? Comment on a un taxi? Un professeur d'université, il y a des lettres. Est-ce que Kalanaïbaka, le plus beau texte d'amour, le lac de la Martine. Mais banana yoka bombe anatomique. Na comment au Tchango Likolo il y a le lac. Ngate, prof, il y a université s'il vous plaît. Mais là comme que Congolais yebi niveau il y a texte wanate. Ça m'étonne. Bombe anatomique, ils ont loué une femme. Et par le truchement de cette femme que tu loues l'Éternel. Louer l'Éternel pour Nabunzinga ya. Moi si au apprécieux. Bunzinga extraterrestre ou embrouillé na bami et bona banda encore ni bandi. Bombe anatomique. Je parle de l'anatomie. OK. L'anatomie, c'est-à-dire les formes. Pour naga mutu musuna teva bijangu bala on balo bazama ele. Aye maman si bombe atomique. Mais la bombe anatomique. J'ai bien dit anatomique. Pour na boui polémique. C'est-à-dire na répondant bango avant ba banda ko. Donc il y a déjà na yebaki na cerveau ni ya bande ko nga ya kisasa ne et mona ka nokité. Et yoka nokité. Il faut le par la suite ne ba yoka mais avec un mois. Mais na kata nzembo pena na lobi bombe anatomique. J'ai bien dit anatomique. Mpo na boui polémique. Ngai na yembi Dominique. Mais ba yokité. Na banango bombe anatomique, petit ango aza mystique, mongongo mélodique, ya yenyo angélique. Bombe anatomique, j'ai bien dit anatomique. Mpo na boyi polémique, ngai na yembi Dominique. Eh, oyo nzoto, lokola mon nzoto, petit atonda boboto, riscapé à monde ndoto. C'est-à-dire que peut-être ayi awuti na mokili ndoto, ayeko kita na mokili na biso bato. Rescapé à monde ndoto. Nabi 1m73. Ayebi kotia à l'aise. Natie la moi ba dièse. Dièse. Kayandouli. To yekoli na Don Blaise. Don Blaise ezali ki nangai moko na lemba kuna. On konando koma nzembo yango. To vanda inayi. Na yebse na obwa kuna kata nzembo. Donc rime bandine na kombo na yi. Hein? Mais comme on est au Bimanasima, mais inspiration, il y a rime wana. Ezaki. OK. Nabi bon na bois ko na nzembo yo. Mais pour na bois ko na nzembo yo, le quoi yo za Blaise, il faut ba
maloba nyonso na oloba wa eza na aise na bandi 1m73 ayebi kotia à l'aise natiela ye mwa ba dièse toyekoli na don blaise. Ah ok. Ah quel enchaînement. C'est-à-dire les Mongolais tovandaka nie liba bateke o pona ko batu ba sekanzema yoko ba nzembu sangu bala komi bomba atomique. C'est-à-dire au professeur il y a littérature à tiens likolo il y a le lac. Yo cerveau mobo ya dongi on comprendre. Mona ozoba. Ngate mna tinde pe bino ko zazoba bongo. Ce que tu as battu, monsieur, se comportera bon vis-à-vis de monsieur na eloko moko malamu ozo pesa, mais ba comprendre. Quelque part tant ozo comprendre que bayo kité o ya malamu pesa ki. Et ça la rondelle. Heureusement que na maître na ngala landa. Non. Christ. Christ so que lo bongo ya no lo ba. Limbisa ba mo kunzi ba yebelo ba sati. Mais mon père Christ, ça peut moi maloba mabe, azo traiter batum sous baras de vipère. Ate bo ngala kala malobe lengita le mo soki amru yet na tafunit me ko fingati. Mais tant peu yolo bana baturas de vipère. On dirait traiter moi batum moko boy. Moi bien te. Mais zanan. Ce qui y a un comportement na yo so ça qui race de vipère. So mutatanga ngo asali mabe. Ah, me rappelle, on dirait ça, moi, on dirait que mingi balinga rappelle te. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui me suit ne marche pas dans le noir. Ce qui a commis, place, tant au bateau bas au banga pour la vérité. Mais alors, pour une église, parce que l'église est. On est en train de poursuivre cette émission, mesdames, messieurs, nous allons toujours expliquer Marambo. Ce que vous comprenez, comment en commentaire. Ça, le commentaire, parce que toujours fongo la peine cerveau. Pour te comprendre, et l'engia tranche où ils allaient faire comprendre batou, grandeur, il y a des textes, tout m'a commis, il y a Jean Goubal na banze monaye. Contenu oiseau même la population naïe, où bazo consommer la très bonne musique. Et ça, je peux dire que c'est ça la très bonne musique parce que ils ont l'intelligence penakati, ils ont même à comprendre. Oui, tous aki koloba. Bato ba vandaki na vérité. Oui. Na bato ba keye ko la théologie à Mokili. Théos logos, un discours sur Dieu. Na bato ba le po ya baki oyo makila na ngai bomela. O musina na bodami. Yemo ko alesi bango. Bato ba vandaki na ye wana aisi ba bobi mate boke na oteate yo sisi ka mwaka diplôme no ya théologie wa mbangu oke fungo l'église siko jangu ba aye l'église no et puis l'église no ango eza na kombo na yo et puis même na ba fiche hein na ba fiche au mona qui affiche au baté au campagne d'évangélisation kombo Jésus eza ya moi muke kombo ya révérend pasteur Jean Goubal na kombo na yo so yo zal sous pasteur te bana na yo batikali bango ne ba représentant légal ya nzambe to ya yo on comprend les places ango ngali ngana no batu basala ka gymnastique wana na ngai imaginez tangu ya apôtre Paul on appelle la pancarte na photo à Paul kanza na Paul te bango banolo ba afin que ngai na bunga yobima mais on dirait les lieux en bima yobunga les lieux na dongi mona pasta dongi bongara pasta dongi pasta mai tala ce qui bateau le bac Rabbi ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais, Papa Jean, et puis caractéristique, nabango msusuza, mi bali obenga maba dadi, on dadi bien coiffé, bien rasé, bien banni, ba favori, banini. Soka yeta msu na parler côté la bino dadi o mélanine, wana baser na biso o balinga dadi na biso ko lobelo côté dadi na biso soka yebo o mélanine na o melara mai. Na benga na bango.
Obenga ba dadi. Abengana ba pasteur soko yengulungu shenga je te chasse. Ah, mais si tu veux que je le bamabe te pona yo. Mabe yo batindi yo to le bamabe siringa. Ouin de Dieu. Voilà ouin de Dieu te coin. En tout cas, mais quand je sais un peu de revenir dans bombe anatomique, Oyembi kitoko ya mwasi, mais avec valeur. C'est un peu différent na oyo, banze momsa bolingo tozomona wa longola kitisa kotisa na le problème d'instruction. C'est un problème d'instruction. Au fait, l'instruction élève l'homme. L'instruction est somme comme cultivé à Tomboamaka. Et même pour ça, la musique est Tomboamaka. Tala, Ngati, professeur Kamana, a dit l'imbécilisation collective du Congolais par la musique, la presse, la religion et la politique. Ngati. Na comment le monde oga musique ce que tu beton dire ya pena barumba ngando na ba léopard ba sangani ba swana donc vous comprenez ce le eh ngo tu la soza barumba mususu nani oyo supportaka penate te barumba mi na supporta rumba texte et que na malembe mais ba texte ndé moins compliqué moins problème tala. Mais au bout d'un peu na balé qui nous belé bazo Mbappé moko pe ata mwana balé qui n'a pas belé na ba classe biso tu es botage oyo atangi boui faut inité bazo yimbiseka o ba opesa oyo boui atangi boui faut inité soko ki texte busupe likilongo chanteur na mayelo ibika o ba komela ki ah gabe ya bongo ebele olobi ke yé pena ko combattre ce qui fait mal c'est que Maramabongo et Tirelga na batumuke ba monango pour que ça ne ba bino ba tu boyebi ko lobake manoko e uta ko to ele kate boni magama mike boboko o monango te et dans la pasteur mususu mieux vaut au tchelinga tono ensemble liboso église ni na teme na côté na kata tono ensemble les na bima ensemble vide na langue au lieu de kota que na de kota l'église y a bruit merci koyo à venir ni Jean Goubal parce que la première partie je crois que tout ceux qui sont awa maintenant aux à la pasteur aux à la politicien, aux à la journaliste, aux à la musicien, aux à la nani, avant tout vous êtes congolais. Ceux qui Congo, oyo, ils ont malamouté, batunyo surtout en andenge na tangi bisotu, aux à na katia problème. Qu'est-ce qu'on peut faire enfin que tout le monde a Congo na biso comme appelle un Congo prospère, ndenge tolobaka. Mais tout ça mais l'année chaque dimanche on va tourner dans l'église et au le bas toujours dans 5 églises. Ngazo le bas wana te bon moi ce qu'on a vu que 5 églises dans les églises ensemble. Ah mais tu kina batu wa kina kuna ba kina ga usambela. Soko tunika batu wana ba kina wetu ucho sambela. To sambela ndenge ni. Christ l'air ya ki église pesa la guerre. Oh avant Jésus, église c'est ça. Oh, bon ba synagogue on kota na nini? L'église. Ah bon? Oh. Lera yaki banani ba docteur ya loi bazalaki. Ouais, ba docteur a loi ndé ba. Bazalaki ba notaire na ba synagogue. Baba noze la Christ waya. Parce que Christ en peut. Ayebe ba yebi ba comprendre pété. Parce que ba check Christ na bango na mutu na bango. Neti Christ ya ba congolais azalaka na mutu ya ba congolais. Et par là, on peut dire que non au kokipe ko kotambola bobungi tamso ya connaissance pe omoni pena ke vérité yango mais ozotika yango yo ke pena kokota na makambo susu faut otanga mukanda kotanga buku na motema ya koyeba on lit pour connaître la parole pour posséder la parole c'est-à-dire na humilité ya koyebisa nzambe fongola ngai matoi fongola ngai mayele na maniola
mambi maimazana kati ya bukweye. Faut cette humilité là de demander l'éclairage à l'Éternel. C'est-à-dire yemoko af pelisela o mwinda o kokako koma na malobo balobi wana. OK, maintenant par là tokolobaki pour que le Congo change. Na lobi il faut que sambela. OK, il faut que tout sambela. Na lobi ko sambela ya mula la o tozo monate. Je m'adresse aux enfants. Oui, maintenant bino bato bokolanda ngai. Oyo baza bana bamiyebi. Tozana bosenga na losambo na bino. Bano ba kanga tata na pantalon. Soko pambolinga te okokinda te. Na yebi bozali. Nazolo bela losambo amula la te oyo za mokili mobimba losambo e koma le quoi? Cop. Te. Je parle aux enfants. Oh Christ, mes brebis connaissent ma voix. Oh Christ, baki ya bana bako pesa na bamboate. Bino bana bozali. On a besoin de votre prière pour Congo comme anisika nango. Pour kolo atinda bakundi oyo. Bakotombo l'Afrique. Parce que là l'Afrique attend ça. Si ko bakonza on ba uta wapi bazala ba on kaka so kité na ba o déjà toi na ba on kati ya ba politique ne ba zo bazala ba on kaka na kati ya bazala na kati ya na ba politique on peut ba ko za le musu de le musu moko na ba o toi na ba politique wa le musu ko za de to moko siko na ndenge yo talaka hein en dehors ya Lusambo qu'est-ce qu'il faut ajouter parce que quand on a Lusambo te qu'est-ce qu'il faut encore ajouter il faut ajouter le travail. Mais tout ça. Quand je parle du travail, il y a une différence entre le travail et la COP. La plupart travaillent dans la COP. Bah, Congolais, belé, bah, travailler à soute. Bah, ça, des COP. Bah, comment bête, bah, COP, dans Moussala. COP, c'est la politique. COP, c'est la politique. Même majorité, bah, politique, bah, coopérer. Ah. Bah travailler tout bah comme moi en gros le bio yesu pas hina maloba makasi et belé ba coopérer. Oh en fait ba coopérer ko ndé belé ba comment se retrouver la politique. Ah ba coopérer mais belé toi ba président ba parti politique ba lo belabiso qu'ils ont besoin de voir les choses changer baza si maman konzamboka nous. Tu sais que ce n'est pas sérieux qui est dans un pays plus de 500 partis politiques. C'est aussi ça la démocratie. Non, non. C'est pas ça la démocratie. Là, il y a la taxonomie. Est-ce qu'on classe la plante, les animaux selon le genre, la famille. Dans l'idéologie. C'est-à-dire que des partis qui se retrouvent. Tendance, il y a idéologie. Moko, se regrouper. Se regrouper, le niveau à COP risque de diminuer. Donc ça dure chacun des a un agenda. Il faut travailler dur pour que c'est ce qui arrive aussi en religion. So Christ est Balingaba Sangai. Mais le coup est à copie à Moutou na Moutou. Sangalande une copie de 10 minutes. On a dit que passer au Bagoza beaucoup mais c'est Bango Baka bien déni mais ce que soit Bakabouani. Ulikonda. Et Kabola Bango. On ne peut servir Dieu et Maman en même temps. Toujours poursuivre la deuxième partie Nabiso Kende par rapport à Mboga Nabiso. Tout Congolais pas azali azape na droit au lobela Congo au yayi au biso tout au lobaka na bando to komaka on a bastati nous voulons voir un Congo prospère. Or pour qu'on ait un Congo prospère papa Jean Lobi on doit travailler en dehors de prier on doit travailler et s'il y a peut-être une proposition les lots par rapport à la réalité tout le monde en a ba homme politique na biso ya Congo une autre proposition tam yo peut couper ça lobby que non Bakondi, il y a l'élo, son excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il peut appliquer. Peut-être comme il y a une tendance. Et quoi ça
tobandi na losambo Moussala na Moussala oui bile balobaka bazo pesa formateur ya gouvernement et bazo pesa benga informateur d'abord oyo ou à kota là et là on a compris qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu y es banagate si à total mutu na musika oye ba ke mutu yo à cause de sérieux tout à cause de sérieux toi si ya sérieux te goûte sotaka na mai na miso ça saute aux yeux na comprendre ndenge nini bilongo to yebi ke moi ndenge mo boye non partant au moins les zongli sous les gens ont envie de attends on ne peut pas mais avec les mêmes causes changer des résultats changer des effets les mêmes causes produisent les mêmes effets bato yebi que bato ba bibi ozongisi bango pembeni na yo oza ba sa imaginer mais il faut aussi le savoir Bajiramboka toujours avec la politique hein, parce que tant que la politique il faut que ça rencontre aussi des politiques qui ont la carrure des hommes d'État. Au Coco, gérer Mboka politique n'a pas coopérante. Maintenant c'est quoi la proposition? Au Coco, c'est la proposition. J'ai une expérience na ndenge na tala batu banda tango mobutu tilelo. Na ko say loko na gouvernement na ndene batut na poneli o batu moni résultat dans une année batu sko ndenge batu o des gens qui ont d'abord du respect pour eux-mêmes bazape na politique ou pas na bila ba politique on ko zwa moko to de mais wana mboke kufiti o mona ba parti ne ba tumbela ba pinena nzela wa d'abord oui ba politique ba ondimate tout monde a kakawa ministre yoza mutuya parti Jean Ouba zanan o ba benga société civile a ko pesa batute pour ba diriger mbo batala peu parce que politique d'abord il est tout opprimé azota la qu'est-ce qui va gagner derrière batona il va ndeko na yebisio ce que j'ai dit par rapport aux églises c'est valable pour les partis politiques. Il y a dans ces églises là beaucoup de faussaires. Il y a dans ces politiques, des partis politiques, il y a des mallettes, il y a palais. Nous, on ne sait rien. On ne sait rien. On ne sait rien pour Nini. Rwanda, on a 20 ans. La politique, il y a un peu de 5 ans. Ah, wana non, il pas beaucoup de gens. D'abord, ceux qui y a parmi des gens, politique. Qu'est-ce qui fait que Congo fabrique des armes? Il y a États-Unis, pardon, quand il y a armes, il y a États-Unis, après ça, il y a des sous. Au lieu de l'amba bambodi, biso lamba bambodi, na bomwana te, lambi bambodi, c'est-à-dire campus wana ya pamba. Toista. Bako lambela biso mbodi te na to. Beti yango na Rwanda pela ba te bato ba sai bilo d'abord. Et puis une question, ndeko moko atuninga lobi parce que na robaki ya na oyamba yo alobi, quelle différence y a-t-il entre un rebelle, hein, tango mususu na un agresseur? Neti par exemple avec Singaka Kamoko alobi ba M23 to benga bango ba rebelle ba agresseur ba tout de suite makamuna bino bondi makabindi man yango na ba politique otuna nga bango mingi te ils acceptent n'importe quoi, c'est-à-dire tous doivent ne pas tout yango nyoso na Rwanda to yana bango ba koleka baluba nyoso ba na Congo ba koleka ba bangala nyoso ba na Congo. Mais pourquoi à un certain moment, il y a plus de généraux tout que le Congo, Bosangisi, et les politiques, ils disaient quoi? Pourquoi vous donnez le temps à quelqu'un, en tout cas, qui vous infiltre Tina Zulu?
vous lui donnez du temps. Parce que vous êtes des politiques. Il y a Mais il y a quelques politiciens. Bazo le bakenon, il faut qu'il y ait une négociation. Négociation, il y a nini. Pour nous, quand ça soit tout le monde. Au sommet, une négociation, Baxi Bandibo. Tout va mort. Dans ces négociations, Batoubaïa, Kaka, Batouti. Mais pourquoi vous posez la mise sur moi comme notaire? Vous avez une église. Vous avez une église, vous avez la mise. Mais ce sont certains politiques aussi, Bazo le Bamakamani, on a dit qu'il faut qu'il y ait une négociation. Oui, il y a des politiciens qui c'est eux qui assistent pour qu'il y ait une négociation pour inoculer son moussous. Et maintenant, pour stopper cette hémorragie, qu'est-ce qu'il faut faire? Être sérieux, être dur. Non, mais papa, tu sais que tu as bandana une identification. Tu identifies nani ala nani, moi nani, tata nani, maman nani. Mais quand c'est Babylone qu'on appelle Bao, c'est identification, tu as une recensement. Et Belé Bazo se sentir déjà intéressé de nous Bao se pelater. Bao se pelater le guanate. Banan. Et Belé oh netik ba tout tu vas te moi moi national. Est-ce que c'est bien le côté to bengani hot? Oh tata. Moi ne comme te amabe. Ame biso na Congo moté moi ndambo doza mtema mabia nécessaire. Moi, film pour Christ a bêté va vendre dans l'église des amours nécessaires. Je te dis, ce qu'il y a tout sur l'ingé qu'on va n'abiso va n'abiso. Mais ce qu'il y a tout qu'il y a un cas politique, allez oust. Zongé pas na. Zongé pas nabi. En tout cas, ça fait un plaisir parce que toujours Makamba Congo et ça l'a toujours mité ma passi et ça l'a que les lobbies sont congolais faut tellement. Makambo tolo batam suto seka mais il y a des gens qui meurent nuit et jour. Les lots sont comment na ba généraux nyoso na ba kota na armée na biso. Ezali et loko ka na makambo ba négociation. Nicolas ba coopérant politique. Voilà. Parce que c'est politique il y a personnalité. Et belé ba okata. Ba olungwa. Mais ceux qui peuvent monter à implanter politique en dingue on a mais au moins attaqué ba utilo ba crocage. Ba kaka. Mais le Congolais n'a pas la personnalité pour s'imposer. Le Congolais a coopérant à moi Moutassou Marin. Peureux. Et puis les Gamboto utilo ba rebelle et comme on peut officiel aux hommes ba médias où ils allaient vraiment officiels ba zolo ba M23 ce sont des rebelles. Ce ne sont pas des rebelles. Ba tout ici. Kasi copie ya Kagame yangola. Kopa Kagame yangola anga nkolo ya na bibana basambela. Kola créer la situation au monaka batuana babimi bazui makam. Kola créer la situation ko banga note nazong sa ka exemple ya Joseph. Joseph ayebise bandeko na yeke namoni 11 étoiles na sanzana moi ba gumba milangai. Oh petit yo oh mizwana taba petit abo ba dene kuna ba laisser les abs musuku to barika petit abo musuti to barete to boage na libulu aboage na libulu ba zui elamba na lataki ba bomi musuki meme ba sopi makila ba kila sapere na ba bango bakanisi ke basali mabe nzoka nzela ngoi ya l'étoile ogumba milaye étape moko yango te ya kokoka yana kuna croire suna ba élection à batute je ne postule plus parce que les gens oh nzamba tia élection na esir bango et ratanté yana ko postuler souté parce que David a noko bokola ba memene na zamba le ba yoluka mu condition bango père bimisi bingambe toi palais oyo te mais père kutu père ko bana bi bana tukasi ba nyoso bango on so azate wa zawana zana zamba kuna na petit mbrier wana ndoka yona to keneto mona. Je ne crois plus dans les élections il y a bateau, je ne crois plus. Et ton injustice. Et ton injustice. Et somba maka. Ce que l'élection n'a pas sombango. C'est que somba maka. Dans ces 7 mois dans le Parlement, na Lombe, pour quelqu'un a donné de l'argent à quelqu'un d'autre. Viens pas derrière.
Ça fait très mal, ça fait très mal. Alors, il y a Jean Gouba News au Bataille Bissolelo. Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir surtout et compromettre parce que Bissoto chaque semaine il faut au Lobaka au Solarana Bango et ça la rappelle bien bateau balingaka bateau balingaka bayoka boania na yo et ça la bango malam parce que bazar venait belé en Afrique du Sud partout dans le monde. Nakansi sogi nako résumé isola ngana yo lelo na bide makam. Bana tous en a posé à l'Osambo Nabino, Congolais, tous en a posé à Misala. Nabi Misala Nabi copte. Na quand ceux qui montent à fonctionner, à qui n'a fonction publique pour n'a pointer, à quoi déclarer mbongote. Parce que ça salate. Voilà Batunga Benga coopérant. C'est-à-dire nous sommes devenus un peuple sans conscience quoi. C'est à qui que tu mens quand tu arrives au Pointé Kaka, aux Zongi. Mais vous avez le 30 Bafouta. Tu trompes qui? Tout le monde qui a même dans le Parlement, il y a un député Bélé au CGT. Mais tant que vous avez validé, comment il m'a camboté. C'est-à-dire que au Congo, tu sais, Sika Tozali, et ça peut être pour la faute de Bissongo. Tu as le quoi bateau à Ndambo, tu as le quoi bateau. Semi Bantou. L'homme doit être total. C'est-à-dire que tant que sala et loco, on a conscience na yo. Mais on a comme bateau moko conscience et kufa. On a conscient que ça moibi. Oliba bengo honorable, to excellence. Et moko yebi que honorable. Na lobaki l'histoire à Confucius sur la rectification des noms. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que nous ne nommons pas comme il faut les choses et les hommes. Si on appelle un voleur excellence, qu'on ne s'attende pas à ce que les choses changent dans un pays comme ça, où l'honneur va au vol. L'excellence, c'est la bêtise. Et nous voulons que le pays aille de l'avant. Non. Nous devons commencer par nommer les choses comme il faut. Soit de l'imbo qui est changé, tout y a combo na combo likolo eloko, na eloko to moto na moto. Moibi a excellence te.